Kalisus Maramba danger de ce beau tapis BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver. Bonjour papa. Ça va, Kimi Ezali. C'était bien, hein? Nengozomonara donc Nzotono. Nous sommes là, pour l'inviter. Ok. Mais si quoi yo, et là on y est zone exactement. Bon, en fait, na RDC mboka na biso mboka munene mboka ba makambo belé biso ba autres dans la diaspora. Toujours réaliser événement munene awa na niveau ya France, plus précisément na Savigny-les-Temples. Savigny-les-Temples, bozoka comme on les temples. Donc temple ana munene et ko berger journée culturelle congolaise. C'est une grande journée. Journée ana ezo senga ba célébrité ebelé ba ya. À l'occasion de la journée, on a toujours une discipline de Belé-Gileka. Donc, on a 14h, Tilobi, on a Tongo. Ça veut dire le 17 août, hein, il y a année Oyo, dans Savigny-les-Temples, dans la salle des millénaires, ça a plus de 1000 places. Biso Torozala, on a Biso Bajamolaï. Alors, événement, on a Kitoko Mingi, Tolingi Boya. Pour événement, on a Torokout dans la journée culturelle congolaise. C'est la journée culturelle congolaise. Là, on a théâtre, danse, ballet, bachoral, on a catch. Pour la première fois, catch écoute un bisso, na théâtre. On a ce qu'on a Souka Masolo, 46 ans, Empire Bakuba. Donc à partir de 23h, Masolo commis à enfant non admis. Cela veut dire que Mikolo Basimbi, Salwana, tout le monde a bon, il y a texte, papier texte, Matolo Dodé, et puis il y a toujours Bounana pour la vie du Lumon à Mbangu, pour Masolo carré, Juna Big One, les solos c'est bandits. Donc le 17 août, tozali début que yo anu mutachobo, ba moko Londres qui tonga na tongo tozano a na ba 10h. Donc te umela na ngote 1h30 TGV ou bien Eurostar tozano a point le 17 août. Donc événement oyo esengi binonyo soboya. Le 17 août na Savigny-les-Temples tala salon munene ba quartier ba lobby. Club Arc-en-Ciel avec Maître Imana, champion de champion Maradona, Action Zakoto, Vieux Manso Sayuma. Yemoko Salami Kadima, Yemoko Shora Mukolo na Shora Muke, donc Shora les grands, Shora les petits, Nankaka, Mata, Bajeno Balobi, Baolemba, Note Baobeta, Noba Katia Kitoko, Babi Katia Solo, et Zalagana Maboko Arc-en-Ciel. Ba oh ba monique basé à Solo, te basenga bango combat po, ma Solo c'est Ring Ezali. Donc ba na salle il y a 1000 places. Kachuana to sengi vraiment bato nyosobaya. Batonio Sobaya parce que événement catch congolais oyo kosalama na journée wana bomona ba spectacle na bomona te mankaka abia outi na monde wana bomona te donc a retrouver vienno so ba kotia liboso na. Alors le doyen Manto Sayuma lobi ke oya moninga okoka po aza kulu kangala donc aza vraiment donc motimbiriki abi oya moninga okoka tolo na ye akofina ye. Bon Maradona abi na action za koto atia na sepo mais action pas lobi ke Masolongo, yem tabandango. Donc, les jeunes bazar révoltés, il faut changer la vie, il faut vieillir, donc il faut qu'il y ait des pensions. Le roi de la retraite, il y a caillou, il y a une pension, il y a le ticket à l'entraîneur. Donc, ma soleil est carré. Donc, nous sommes le 17 août. Si on a lobby, Molaï. Oui. Donc, je vais toujours comprendre dans côté. Si on a changer, pourquoi on a posé la question? Parce que quand tout le monde a des artistes, oui. Artistes et comédiens. Oui. Quand tout le monde a des sondori, ainsi que tu as oui. Balobini, Nathalie nani, ba comédien, moi mbutu, moi boyna boyna na katuana. Baby mais si quoi yo makambozo kota oyo, lobi ba quartier bazali. OK, c'est des artistes aussi. Oui. Bon. Bah ça art martial. Ça art na ebi. Mais si quoi yo art de combat. Ba rappel artiste. Le 46e anniversaire ya Empire Bakuba. On est comme un musicien. Mais si quoi yo question na batebele baloba ki to tuna yo ezabo. Bon. Mais makambu ya ba musicien na bino donc bosangisi yango siko poto mona qu'est-ce makambu ba comédien ba musicien ba mona na raté. Wow. Bon, et la journée culturelle.
qui dit journée culturelle, la culture congolaise est à l'honneur. Dans la culture congolaise, tu as un sport, le roi Kati est un loisir, on a Kati. Alors, ne bakote on a Kati, pour na biso ba comédien, o ba comédien congolais to zara na poto. Na ba ndeko ba musicien o bazara na poto. Donc biso to zara na équilaté pour na ko approcher ba musicien. Mais na bi ke na makama mundueri to lukaki bango, ba o ba monanaki ba monanaki, mais c'est pas grave, mundueri a péminé na kimia, mais auto betali solo il y a le 17. Biso na ba musicien to ke ne goso ke de droit to zaka toujours na bango pour na ba théâtre na biso. Dans le cinéma, dans le film congolais, tu auras toujours besoin de musique et accompagner biso. Donc, tu auras besoin de bangote. Bango peut-être bazarape na ba clip na bango na besoin de conception na écriture dramaturgique ou bien ba scénario. Oui, ba synopsis pour na ba matin na scène, pour na ba ça ba clip na bango bazara toujours besoin de dramaturge moko boye ou bien scénariste moko boye. Alors ba scénariste na ba masolo na biso. Ozola na papa. Yango moni biso na bango de tika na te. Biso a besoin de son na bango, bango a besoin d'image na biso. Yango moni donc toza yambi papa, baza na choix. Yango le 17 empire soyo koya, empire bakuba le vieux calais, paix à son âme, est-ce qu'azali afana na kimia. Empire bakuba papi texte azalaka. Juna Mumbafu le big one azalaka. Alors bana Delta Force bazaliawa, babi ya chante bazaliawa. Des sous-azaliawa, tiro lukanda azalakawa. Donc bato nosu boyebi empire bakuba bazalaka awa. Bato nosu boyebi ya empire bakuba bazalaka. Yango na ba grand bolingo, to si bango ke to na choité, to sangisi masolo. Bango ba clôturer soirée. Ba mema biso tina tongo. Mais avant ba mema biso tina tongo, biso to na ba o to na bango, to na besoin matinée rezala, to la bango théâtre, to la bango ba chorale kozala to ça la bango ba combat ya catch eza soirée eza matinée mais ba jeune na biso pe ba rappeur ya ville ya Savini ba ozala ba jeune wana na ba obeta musique moderne ba ozala na événement na le 17 août yango moni so miso ba mpaka to kotiango po to to sa promotion ya culture congolaise ekitaki mwa makasi na ba nungu elekaki mais biso to zalaka to na choité to zakaka obligé to kumbango na nenga okumbango yango to kumbelango na nenga ndenge to kumbelango pour photo vivre bana mai so to vivre te to koma ba mandia so to vivre te so to zongisi bilengité ba AVCC na si to soli quoi talaka événement eza ndenge nini eza payant wana lobite puis c'est batu pe oui événement eza payant ba activité au nous se avant Empire Bakuba. Hein? Avant Empire Bakuba, ils ont 10 €. Cela veut dire qu'ils ont 10 balles pour na batubaya matinée, hôtel à théâtre, hôtel à ballet, hôtel à jeune nabiso à Savini, bazo beta bandu la danse. Bango mon peu ba koleka ba sala promotion na bango. Ba na koto ba sala musique ndombolo donc rumba ya suka. Na ba rappeur ba ozala. Alors surtout pesika catch Catch eza nango peka 10 €. Catch ya kitoko avec des grands athlètes au boyebi, lokola ba Shora, ba grands athlètes lokola ba Imana bango moko Maradona, ba action za koto. Alors, nyonso wana ti 22 h. Alors, après 22 h, Vietex nomo boyebi, hein? Vietex Matolu Dode akoya akumba bana empire pour na 46 ans. Ba fêter 46 ans na bango. Donc les événements monene 46 ans, il y a Empire Bakuba, photo fêtant. Vietex Azalia, à part Pepe Calais, il n'y a que le Vietex où il y a Empire Bakuba pour le moment. En gros, à Kumba à partir de 23h, Tina Tongo. Sikoyo, nazongeli yo muke papa. Bona yo lobi ba théâtre Gozala. Théâtre Gozala. Gozala banani sikoyo. Obana mai tout bazali, bana bomoko bazala rati. Baja molai bazali. Ba 2 minutes bazali, ba duche kapanga bazali, na kota ba momi to na ba love kilau, to na ba momi onyoso boyebi. Faut monter pardon. Li pati abunga. Li pati azali. Auzala to auzala. Li pati azali. Mais siko li solo ka za yena producteur. Pour moni ba star ba senga toujours ba solo là. Li pati azali. Donc na yesi masoyozo kene kitoko négociation. Mais ba on atangi ba star wana tangi
donc ba meta kapinga ba Maxi Bondoé ba les qui ont attendu donc donc prêt pour la révolution pour le théâtre ba endroit ba ça ça en jeté Maxi Rosala Maxia Rosala, Meta Rosala, Love Kila Rosala, Super Lolo, Super Wax, ou bien Emilia, Barouta Saint-Etienne, Blaise Ntsakala, Barouta Saint-Etienne, papa la bisabu Mimikolo, qui m'a dit comme théâtre na mukete. Donc ma solo est à carré. Boy ko c'est la matinée théâtrale, bobeya na bana et puis bana pe bakoko ta catch. Parce que ça a un moulongo. Vraiment, plaisir à trop. Plaisir à trop. Ok, mais si vous avez moi, dédicace. L'obésara moko, coup de chapeau na Ogi Chakamba na Mama Géné, n'engé événement OESA na réussite. Coup de chapeau na l'association Nyo sur la Savigny le Temple, un club arc-en-ciel. Coup de chapeau, l'association Nyo sur la Savigny le Temple, l'association Melun, l'association Saint-Pierre d'Ipéré. De Christ, yo ebikaka tokuta na Savigny le Temple, bana Corbeil et son, balobi Corbeil ekweyate, Corbeil ne tombera jamais. Bana lié saint, babi ekweyate, mama cas par cas. Mais maintenant l'association la femme congolaise nyoso tokuta na kuna, mama Sévérine la main d'or. Mais maintenant la femme congolaise nyoso to bazarana yo tokuta na kuna na salle pour événement za moko. Alors, nan soto bosani. Donc, soto ke na Paris. Il y a eu musique, il y a un Tchumbu, Antabel, Diego Musique, événement à Moko, ça loin des 1000 places, tous en besoin de Sangopo, bah recette on et son artiste Nabino, biso ba communauté obéi sa vie de loin, donc tous en monga au tindate, photo ça à théâtre. Donc tous le bangonde, tous le bas, faut vie de loin, à la poto, donc biso photo tchapwa. Vous comprenez? Ceux qui battent à Congo baso ou misaye, biso photo tellement. Tout tellement photo sungane on a biso ba resoigner à tout le ta visa. Donc, tu as dit bien avant, pour te boire, on a bien, sur une mutaza société. Sur une mutaza, ça m'a bien là, on a été. Donc, projet en haut vraiment, oui. Souhait qui a solo vraiment ça la makitoko puisque t'as là to. Tozo perdre ka batu. T'as la coco nenga komi. Te kokodio ko lisungi ou te ki pe koto mais malgré les gars na télé abeta li soloté. Mais so botuni chaka Congo. So ki botuni chaka Congo. Ba biso ba mola ina ba as bomoko to teki loboko na poche, to ça ki geste mais pour mes ataza mutu bobe ke mikolo ba faculté mentale ba tobele ba komi na moi ba shit mais pour mes até. Yes surtout ka kena ba scène peut bo comprendre que azape na droit à l'oubli. Mais ya koko to teki loboko to sungaki. Donc bobo sanate. Donc yango moni mwandambo tozo na poto to kanisa pe bande ko bisika bazana ba Kinshasa. Ndenge zali. OK. Bon donc tout le baquet, événement on a le 17 et Salama, Ogi Samdazo organisé. On bote pas Yazali azo kabisa zo na bien na BTV3 puisque Yaza vraiment un assudi à BTV3. Mais maintenant le problème qui est là, cela veut dire que vous allez vraiment honnête et sincère envers Bino puisque tout le monde a besoin congolais. Bambambongo bon marabiso makasi. Papa, mbongo yomona na me mutango yo bokana kibo sunga. Omona ekomi pendate, olobini ni place wana. Te, biso to bité événement to salon poto sunga vie de loin. Mais ba mbongo o biso to kozwa. Fona tia cotisation. Eza projet pour na vie de loin. Te projet vie de loin ezali après na bomoko association ça ba comédien. Tozo lingele toujours boule, ne to lingela rabatune surtout to belsa ngadia de atanga na Kinshasa. Moi bibende uté côté yo et que nous resons en hôpital. Tika na lobango pour naza président ba artiste et diaspora le 6 juillet na fona cédé mandat na ngai na o ya ko remplacer nga. Pour biso za so ba statut côté au garder pouvoir ti wapi. Donc pouvoir faut ekende na o ya ko remplacer nga. Donc ceci dit les solo za moko. Donc biso so to sali mosala to moi le meilleur yango to kanisa bande ko na biso pour bazo moi quelque chose moi tu as que pour ça là que ndeko sika zo bela azo moi solution na santé na ye neka to mesana ko sala to biso to kabaka yango moni to linga même to sunga baninga na biso o bazana na problème ma santé mais projet zali donc que to baneni to sunga vie de loin na ndenge ya kokota kota tant de temps musaka masolo na Château Rouge moi mufuke monana. Ah ben oui puisque moni makambaro et communauté moi mbutu Bamsou ebi ke bannoncer déjà vie de loin Koufi. Non. Bon, Congolais am da babez. Bakunda vie doudou azana na santé.
bakunda nango bato mais c'est pas grave toyoka kaka te preuve eza so babi moto akufa vie de loin babomie déjà te azali batuka bamakambo wana vie de loin baninga balekaki il y a 2 jours kuna je pense balakisaki mpe ndenge aza en bonne santé eza précaire mais aza koluka basoin oyo ekisengeli na nzoto wana tosengaka na bakonzi bopense na biso tosungaka mpe kongo na biso tosungaka yango na ndenge tosungelaka alors est-ce que biso tokoki te bino bointervenir mpo boyaka kaka kokunda biso te toza mpe na mposa pendant tovivre botiaka biso mwa baloboko mpo bino kaka nde bakonzi toza na bino bino nde bakonzi oyo toza na bino donc bolemba biso te vraiment eza esengo mingi so tosungi vie de loin ndenge aza na eta wana nga chambola ye nasengi c'est le moment tosunga ye soki na bahôpitaux ya Kinshasa ezokoka kosala bamashine yango te libanda mpe esungaka bolukele visa soki aye na bamboka oyo batechnologie oyo ezosenga ekota na nzoto na ye esala nango mpe kitoko epuis tokumisa bino po tomesaka ja kokumisa bino bosalaka ja bamalamu ebele bokontinue kosala malamu mpona baartiste mpe merci na message oyo chaîne na télévision nalingaka mingi epesi ngai occasion nalobela yango donc vie de loin yo oyebi kaka donc umela mpo toza na besoin na yo bulu ezozela yo kolemba te s'il faut kobeta libaya betango kaka. Merci beaucoup. Voilà, merci, chers téléspectateurs. Tozalaki Nabino, Jean Molaï, le grand comédien Yambo Kanabiso Congo. Bolandi Makabno Sundenge Leki. En tout cas, papa, Longonia, merci et bonne continuation dans le projet Oyobino Moussatango. Namba Sungabino, Tokomi, Namba Sima. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Yassika, les sous maramba, danger, les sous bota, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV 3. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver.